puisque biso tokanisa ki ke bato baza ko enlever bato baza ba étranger. Tokanisa ki ke bato bazo enlever bato bazali peut-être bakozala ba shege ba enfant de la rue, bato ba koli na balabala, bato baza na ba difficulté balala kana balabala. Wana ba mama oboyambaka ba locataire na mapangu, il faut koyeba locataire asalaka musala nini. Locataire asalaka musala nini bakoya koboma opamba. Quelques combos ya bato oyo yebi basalaka trafic ya ba organes humains. Monsieur le juge, malheureusement ceux qui n'attendent pas combo boye bato mususu ba voyager. Pourquoi jusqu'à ce niveau la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort? Et puis la Bible est répétée dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3 verset 23. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Bandeko oyoyo eloko basali vraiment kamoko Renabir l'évangéliste et je suis vraiment déçu. Tu ne tueras point, c'est parmi les commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Okoko zwambeli to chubandeko na yo. Ezoka musanga lelo omona mwasi na mobali abali mwasi babalani bakoti na ndako après quelque temps oya koyoka o mobali abzumbeli achubi mwasi. Marc chapitre 12 verset 31, la Bible nous dit: voici les seconds, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La Bible nous dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bandeko nanga o bakangi bango na ba photo. Bandeko ba criminel ba kidnapper o bakangi bino. Na pesi bino opportunité yango boya place wana akoka ko libérer te mais tikanga na yebisa ndeko kidnapper ndeko osalaka ba phobie ndeko oyo simbaka munduki obomaka batu seul mutu akoko libérer yo eza Jésus-Christ. Yangwana na eko yebisa yo crois au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Les familles ne sont plus stables. Baleki balinga yaya linga baleki te conflit bana mama kulutu na bana mama leki et simba akutute bana tata mwasi famia mama na famia mwasi et si mwasi na babokilo na ye et simba kakutute mama okobota ndenge nini puisque koswa neza tolingana po Congo et avancer tolingana to sangana tolongola na makambo ba mandat to tia d'abord intérêt à Congo, premièrement les Congo, premièrement mon frère. Quand on parle de Congo, Congo ezali mabele otozo tambula na ngote Congo ezali premièrement ndeko na yo oyo zomona ndeko yo la kananda kola likolo ya mbetu ndeko na yo Kongola zolala na bala. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout dans le monde sur cette très grande chaîne YouTube. Na émission Nabino Obolingara Mingi plateau avec René Abiri l'évangéliste. Ouapito sololaka ba découverte ba partage ba émission débat ouapi borozengoka toujours na kati na émission Nabino Oyo. Et alors lelo évangéliste René Abiri na ye na constat na ye poto solola na ba congolais na ba congolaises bisonyo surtout puisque tozali ba responsable. Le Congo nous appartient. La Bible nous dit toluka kimia na mboka oyo toza parce que lipamboli na biso ezali ko dépendre na mboka oyo na ye pona ko conscientiser tout Congolais. Ozala politicien, ozala na majorité, ozala na opposition, ozala na parti civil, ozala na église, bisonyo sotu. Ce n'est pas pour rien que l'église au milieu de vie des villages. Tangu moto eza kopela na kati mboka basali na nzambe bozali wapi. Basali na nzambe tozali wapi. Likambo deje kwei. Likambo ngo eza nini o ezo sala pasi pe mawa
Botala non na ba photo binomo, botala non na ba photo. Merci d'abord na ba konzi à la police pour na musala o basali et le général Silvano Kasongo vraiment coup de chapeau. Zambe asunga biso na ba moyen to kozanga te kolanda pe ko couvrir bino na ba descente na kati na ba arrestation ba lolenge boye pour être Congo mobimba bazala informé. Félicitations à la police. Situation oyo elelisi ba mama. Situation oyo ezangisi ba papa kimia. Puisque biso tokanisa ki ke bato baza ko enlever batu baza ba étranger. Tokanisa ki ke bato bazo enlever batu bazali peut-être ba cause la ba chege ba enfant de la rue. Bato ba kolina balabala, bato baza na ba difficulté balala kana balabala. Pona biso toyebeka keza bango. Bande konanga. Total biso mo talaka ba photo ozomona oyo. Na kati ba photo nga na yebi ata au moins 4-5 personnes. Na kati ba photo otomona oyo. Et alors na ba photo tout au batu tout au moni na kati ba photo oyo yo. Chege azate. Kulu na kati na bango azate. Mais bana ya ndaku ba o vraiment ba bima ka bimi na ndaku akei abimi akei. Azo fouté la jeune responsable ya wana ba maman obo yambaka ba locataire na mapangu. Il faut koyeba locataire asala ka musala nini. Locataire asala ka musala nini bakoya koboma opamba. Tala lokola likambu oyoyo. Bandeko sans amour, sans cœur. Enlèvement et le cœur wana Kinshasa à complicité même na ba mikondi mususu o bazali ba général ba généraux. Quelle honte à la République. Biso moko ba Congolais tolinganité. La Bible nous dit quoi? Puisque na tangwa ba situation oyo il faut se référer toujours na liloba na Nzambe. Ba enlever ba tout combien? Ba bomi ba tout combien? Situation ya ba rein oyo et salemi oyo situation ya ba rein o ba komi kote ka ba rein bazo boma ba tout vivant. Bazo boma ba tout vivant ya koboma. Ba mama ba kufi, makila ba congolais tangi. Non. Pourquoi jusqu'à ce niveau? Pourquoi jusqu'à ce niveau? La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Et puis la Bible répète dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3 verset 23. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Bandeko oyoyo eloko basali. Vraiment ngamoko Renabir l'évangéliste, je suis vraiment déçu. Torotanga liloba nzambe elobi nini. Torobanda premièrement d'abord na 10 commandements. Ezali na commandement moko oyo nzamba pesi parmi les 10 commandements oyo esengeli na biso to ebana kotosa. Torotanga yango na mukanda na Exode chapitre 20 verset 13. Exode 20 13. Exode 20 13. La Bible nous dit quoi? Tu ne tueras pas. Dieu est contre la tuerie. Dieu est contre bamakila ndenge bazo sopa. Bien aimé, batu oyo bazako sopa makila ba congolais. Bien aimé, ne vous faites pas complice de ça. Chers camarades, chers politiciens, chers congolais. Oke koluka nini na banda kwa banganga. Oke koluka nini na c'est quoi? La Bible nous dit à quoi bon de gagner ce monde que de perdre son âme. Mes frères, pourquoi mettre vos vies à danger? Ce qui boyoka ba pasteur na binote na badako boyoka tanga yo bobenga ka aventurier ngao bobenga ka comédien. Eh bien aimé dans le Seigneur, pona nini likambo esali pasi boyebi shoko bochena na mitema ya batute bandeko. Bible lobby, tu ne tueras point. C'est parmi les commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Okoko zwambeli to chubandeko na yo. Ezoka musanga lelo omona mwasi na mobali abali mwasi babalani bakoti na ndako après quelque temps oya koyoka o mobali abzumbeli achubi mwasi o mwasi acheli mobali poison. Kaka ndeko na ngai taba oyo obomi okobosa na elongi na ye mais muto oyo obomi po bosa na elongi na ye
eza pasi. Ndeko eza pasi. Makila ya mutu kotambola nango likolo mutu na yo pona nini. Bible lobi tu ne tueras pas. Et la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 12 verset 31, la Bible nous dit: voici les seconds, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ezana commandement mususute. Maman, aime ton prochain. Lingande konayo, koinayete, montre-lui l'amour. L'amour ne se fait pas du mal. L'amour ne se trahit pas. Aujourd'hui, au milieu des Congolais, on a beaucoup de trahisons. Et il y a même de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Ils ont du mal. Comme on a du mal, il y a quoi approcher frère, topé, soeur, Congolais. Parce qu'il y a la trahison. Ce n'est pas en vain. Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, il a dit ne jamais trahir le Congo. Nous-mêmes les Congolais, nous avons trahi notre pays par notre façon de marcher. Nous nous sommes mal comportés entre nous-mêmes. Nous nous sommes trahis. Et voilà aujourd'hui, le Congo est en danger. Neko osimba munduki, pombo mabande kono Congolais. Tu n'as pas peur de Dieu. Dieu a dit quoi dans les Écritures? Dieu a dit tu ne tueras point. Abraham a voulu mettre sa main sur Isaac. L'ange de l'Éternel a crié très fort. Bien aimé, l'ange a crié et a dit Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main. Bien aimé dans le Seigneur, n'avance pas ta main. Nicolas frère na au Congolais. N'avance pas ta main. Le Colo de Congolais. Non, parce qu'il est pauvre. Et il y a beaucoup de gens à Simba Kisi. Na Kisi oya Simba, Basenge a sacrifié Batu. Donc, amoni na libota, amoni batoko salido, yo ke Simba Kisi pose en ambong. Mais au moni batoko lekisa batu anzela. Au moni batoko lekisa bataba orphelina. Ya wana bataba orphelina bo sala très attention na mutazo na badonzo na banini. Avant de prendre ça de donner sans affaires orphelin, il faut prier sur ça. Il faut prier sur ça. Pourquoi? Pourquoi ça? Nous sommes, c'est-à-dire que to komi biso moko ba traître, biso mo tozali ko traître ozo mwana mutu de po ozwa $700,000. Au préféré au bomande konayo. Au passolier, au bimissier barin, au bimissier cœur, au bimissier estomac, au bimissier nini, au bimissier ozoteki. Mais tant ozo bimissa endeko, et bongo ya yo moko na katsanzoto na yo. Tu as aussi une famille, frère criminel. Jésus est venu pour vous. Yesu aye pona bino batumabe, pona biso batumabe, pona biso ba criminel ainsi. To bongo la mitema. La Bible nous dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bande konanga o bakangi bango na ba photo. Bande ko ba criminel ba kidnapper o bakangi bino. Na pesi bino opportunité yango. Boyamba Jésus-Christ bande konanga ba kidnapper. Ya basi pe na mibali. Bakangi bino lelo bozali na maboko ya l'État. Mutu akotika mutu akokoka ko libérer bino na place wana zate. Atako oncle na yo asalaka na cour soki pe de nini na monde place wana akokoka ko libérer te. Mais tikanga na yebisa ondeko kidnapper. Ndeko o salaka ba phobie, ndeko oyo simbaka munduki obomaka batu. Seul mutu akoko libérer yo eza Jésus-Christ. Yangwana na eko ebisa yo crois au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Yo ndeko oyo simbaki magie, ndeko vie eza na magie te. Réussite ya mutu eza na kati na solo kate. Mais c'est lorsque on fait confiance à l'Éternel, lorsque on croit à Jésus et nous sommes sauvés et nous sommes bénis. C'est ça le commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolingande kona olokola yemoko. Lelo ba congolais to linganité. Où est l'amour? Ba mboka mususu tozali ko envier et tonga masurba za bolingo. Débat on a mona que ça les mboka na biso awa. C'est pas ce que je vois aussi chez les autres à l'étranger.
do ya biso awa soki ndeko yini mutu omona ma kotelio ndako nganga ke pa bwakelio maladi mais mobali ya yete mama oyo ezana ba mama mususu akota ndako afanzi alingani na mobali na baboti bana mobali ake bilinga linga zwi mwasi moko libanda mwasi libanda abwakeli mwasi ya ndaku mbasu abwakeli mwasi ya ndaku maladi ya mpese nzoto lumba mwasi ya ndaku solo ndeko libala ya yote kimutema mabe yango ya nini bacho na mwa poste ya leta ozwi mbongo ya leta okomi koyiba ekomi ya yo muyibi pona nini kimuyibi tango ozwi mbongo ebele bongo yibi pona yo moko meka se bongo ba misusu ndeko l'amour du prochain kenda wapi na kala biso toyebaki ndeko azolia lokola nga nde na kolibwe na Kinshasa na bando kelia na bandako ba camarade nga okebe mutu pa oloba no pe mabe azate oke olie ba camarade ba kebe pa na biso ba lie mutu biso c'est-à-dire on vivait comme ça dans l'amour dans l'unité bolingo na katsa ba congolais kapi lelo na poto même partout ezalata na Brazza na ba communauté na ba organisation ba congolais il y a que de troubles, il y a que de problèmes, il y a que de la haine. Congolais tolingana tozala bomoko au milieu ya basali na nzambe pe kimutema mabe kati na basali na nzambe koyinana omona basali na nzambe bazosala ka complot po ba déstabiliser ka mutu moko un problème bandeko na ngai tozali komitia wap est-ce que tozali ko obéir na nzambe puisque Bible mobimba otote ya kabatu kobanda na Genèse tina Apocalypse et fandisa mis sur l'obéissance. Quand on parle sur l'obéissance on va automatiquement Jésus-Christ. Est-ce que on obéit à Dieu? Ndeko criminel oyo simbaka munduki oyo zwaka ba mamo zobotola yo oyo yibaka peut-être yo bakangyo te mais yo po yibaka na ndakuti yo po chaka loboko na saki ya mama lali yo anozoya mama lali oye ti oyibi bakango ata na tongwa lelo na lobi bakanga yo na lobi yo pe bakanga yo po na nini bandeko na ngai to se repentir to abandonner mabe to tika mabe to tika banzela mabe ngayo yo pende konanga nazala kipe lokola bino nazala kipe moto na kotambola na vie ya masumu nazala kipe na vie ya bienté mais depuis na pesa vie nange pa ya Jésus ma vie a totalement changé. Bien aimé, c'est Jésus seul qui est capable de vous délivrer. Bien aimé, bande konanga ya basi ya mibali, vous êtes joli, vous avez encore beaucoup d'avenir. Démon nini oya côté libino, démon nini oya côté libino basi kitoko o banzoto mabala te nzambe na ngai tala basi ndeko na ngai tala mibali ba bon tonton boye ba grand évangéliste ba bosalela nzambe bosalela nzambe. À quoi bon de gagner ce monde que de perdre son âme? À quoi bon? À quoi bon? Et servir yo na nini? Siko awa bokangami suka nango ezanini? Suka nango sikoyo ezali nini? Tokotanga na mukanda na Jean pour na clôturer. Tokotanga na mukanda na Jean chapitre 13 verset 34. Là, j'ai dit un très grand merci. Nabatunyo Soto Bazolanda Biso partout dans le monde. Maman Paola Schengen, Kilo à Londres, Maman Dani Bokombe Tsunami, Maman Royal Kinalele, moi Sambongo Ebele. Merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle Dani Bokombe Tsunami riche. Maman Nangai Anastor Fraser, Madame, Maman Grace Lumingu depuis les États-Unis d'Amérique. Maman Cornelia Bouinga, Maman Nangai Odia depuis États-Unis d'Amérique, Nabo Sanité, et maman Marilyn la sage, Marilyn Congolo, et vraiment maman Nanga Bambote Noya trop mes condoléances, ici Kaozali, vraiment nous sommes là ensemble avec la famille. Merci beaucoup à Willy Mouché Nicole Yamboka, merci beaucoup na Lotis Design, Touzali Koko Banapesi, verset Jean chapitre 13 verset 34. Jean chapitre 13 verset 34, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit 34, je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les autres comme le Christ nous a aimés. Le Christ s'est livré lui-même à cause de nous. Il nous a aimés. Voilà pourquoi il a accepté d'être pendu sur la croix. Il nous a aimés. Aimez-vous, c'est le commandement, c'est un ordre de Dieu. Pasteur, est-ce que l'ingaba collaborateur na yo? Maman diagonèse, est-ce que l'ingaba sert na yo église? Pourquoi penser négativement à tes sœurs? Pourquoi penser négativement à tes frères? Où est la place de l'amour? Aujourd'hui, les églises ne sont plus stables à cause de les familles ne sont plus stables. Les familles ne sont plus stables. Baleki balinga yayate yaya linga baleki te conflit bana mama kulutu na bana mama leki et simba akutute bana tata mwasi famia mama na famia mwasi et si mwasi na babokilo na ye et simba kakutute mama okobota ndenge nini puisque koswa neza. Bible lobby, cherchez la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur, kimia est important. L'amour au milieu des Congolais. Les Congolais partout dans le monde. Vous avez en États-Unis, une communauté de Congolais, en États-Unis, en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie. Vous avez une communauté de Congolais. Tolingana pour Congo et avancer. Tolingana, to sangana, tolongolana makambo ba mandat. To tcha d'abord intérêt à Congo. Premièrement les Congo. Premièrement mon frère. Quand on parle de Congo, Congo ezali mabele otozo tambula nangote. Congo ezali premièrement ndeko na yo oyo zomona. Ndeko yola la rananda kola li likolo miyambetu. Ndeko na yo Kongola zolala na balabala na Château Rouge. Azotanda ba moustique. Où est la place de l'amour? Je n'ai pas besoin de te connaître puisque tu es mon frère. Bolingo ezaka envers biso ba Congolais te, même ina ba Rwandais, linga Rwandais, linga Brazzaville, linga Sénégalais, linga bolingo ezala kimia na Nzambe na katsa mabota na biso o ezali conseil na plateau ya évangéliste René Abiri. Na mikoleko ya tokoyamba basali na Nzambe puisque plateau René Abiri oyo tokoyamba ba débat ya ba sujet biblique oyo kozala pour l'édification du corps de Christ pour na koyeba ko orienter pour na koyeba ko partager ensemble de la manière à ce que to sungama na liloba ya Nzambe. Et alors bande konanga na parlé sur amour, na parlé sur l'obéissance ya Nzambe to banga Nzambe konayo ndenge yo moko pomi lingaka linga ye bozala bomoko kimia na Nzambe ezala na biso na mabota na biso par les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Amen. Un très grand merci na maison oyo bomoni plateau kitoko boye avec l'évangéliste René Abiri ezali wana studio La Boyomese Picture studio kande bomona design bomona ra kitoko Nzambe vraiment zo sala studio kitoko boye La Boyomese Picture Nzamba pambola bango et bakanga ka photo basala ka musala ya balolenge ebele ozape na chaîne YouTube wala na place ko tourner be émission te solo la kana studio La Boyomese bazala ba partenaire na yo ndenge pe bandimi pe kozala ba partenaire ya Jésus-Christ où ezali mission ya Jésus-Christ René Abiri tango na lekara na Jésus-Christ. Donc vraiment Nzambe apambola biso. Merci beaucoup na baignon surtout bazali ko soutenir biso de près et de loin ticket Nzambe alola apambola biso. Merci.